devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ils allaient 5 minutes, il y a version à la musique ou à libanda. Parce que vibration ou ils allaient la musique, donc nulle part ailleurs, ils allaient rater, ils allaient raconter moussouté. Donc tout ce qu'il la version où il y a 5 minutes, à na Clébois original. Parce que direct, direct. Mais 5 minutes, il y a la musique, et ça na Clébois original. Lelo tozali awa tokolobela chalamwana. Donc ngana robenga ekutu mama te chalamwana. Donc aza mama chalamwana te chalamwana. Donc parce que c'est trop facile. Donc ce qui batu mususu lelo ba monique chalamwana ayembi njembo oyo ayembeli fachi sikoyo bobosani ba makamususu. Donc ngai na bosanité. Naza amnésique te, na mikoma pe amnésique te, na bosanité. Na yebi pe que Céline la patriote, donc aza pe d'accord na ngai. Astrid Mamboni na Suisse aza pe d'accord na ngai. Donc na lingi nanu na beta penza c'était na makambo ezali koleka. Omoni peuple congolais toye ba esika nini to witi, esika nini tozali kokende. Tozalaki na etumba, donc etumba ngo eza sundenge wana ezalaki te, tozalaki na etumba makasi na FCC au PPRD. Ezalaki etumba ya kosakana te président de la République, donc Nzambe mutu abombaka ye parce que sinon te makambo ngo za bandenge mususu. A leki na obstacle nyoso tu lelo tokomi bo. Ndenge na yebsaki bino ke muluba oyo alingaka fachita za double ndoki. Donc parce que nga bako traiter nga na makambo ko ba tribalisme était parce que nga za mu Congo. Zoro mabia la za mu Congo. Mais tozala sima ya fachi béton parce que tozana conviction, to yebiye parce que donc na kanisi mutu moko ta ko loba parce que fachi béton azali na volonté à kobongisa mboka pe akobongisa ka mboka parce que tout ce qu'il dit devant peuple naye akosala ka yango. Bomona ki bino moko émission na salaki na déjà ya Kodia Simon parce que déjà Kodia Simon tant on a tout nié question oyo ndenge nini parce que batu musu basala ba construction na bani bango baza bana poto ba yebi masolo oyo donc ba tongi mayengo wita wapi kuwengo wita wapi
bazali en direct na balma ayebisi donc ezana nous secret fachi donc alingi koloba ngo te mais a se précipita ki alobi ngo parce que alobi donc me tram egoita na gare donc tram egoita na gare centrale donc mususu na kitambo ekokende tina maluku balma wana mtu bakosala yango. Justement, tous un partenaire, on a deux partenaires en ce moment. Plus Bissomogo, on a associé spécialisé dans tout ce qui est énergie solaire. Okay. Mais au-delà de ça, on a un partenaire au Yagani, Esa Scoutan, le président de la République, Fachi, Azo Tonga, Batinchi Aibega Rotel, Nazo Bon Direct, Azo Tonga, ligne, il y a tramway. Ligne, tramway, Azo Tonga, parce que Fachi, bon, à la simple, en fait, on va voir au nom. Balim Sanga, Batinchi, pas cause à la secret, mais Kouta, Kintuka, qui est gare centrale. Après gare centrale, qui est ici aéroport et ensuite qui est ici Malou. Ligne là, phase la phase il a tracé. Il a une énergie renouvelable en termes d'alimentation autonome. Il y a tramway. Donc tramway on est dans le courant autonome. Prestataire ou ça là courant avec eux, on travaille sur le pont d'activité qui donc, même prestataire pour travailler dans le chef de l'État, pour avoir comme tramway, il y a des gens qui ont gagné appel d'offres pour la République. C'est le même travail dans la pour atteindre la mission centrale électrique. Oui, il y a 5 mégawatts. Oui, il y a 5 mégawatts et pas la mission pour alimenter, citer la mission. Tout à fait. Donc, tout le monde a mama kambuneti li sekite mama kambuneti li sekite donc yo vandi na okaka boye donc momi moko vandi na okaka boye ba peso ba li konda osali nzembo moko boye oh donc ingratitude bazo retourna yo donc ozo mona batu ba mbentre bazoba donc nzembo na penza tant tozo kango tozo comprendre penza que non ozo yembela ba marque que ozo poata penza fachi. En tout cas, nous avons remercié Bandeko Nabiso Nyoso. Bandeko Nabiso Nyoso, merci. Merci vraiment, en tout cas, on a na kati ya PPRD. Bandeko Naganyoso famille nangai mobimba ya PPRD. Nazo pesa bango merci na ndenge vraiment basinkieta ki makasi po nangai et baladi te po nangai. Ba wuti ko libérer ngai. Ba libérer ngai na wuti ko bima. Et yangote na le ka wana pesa bango mbote na ebita ndakisana bango ke na bimi batiki ngai naza kozonga na likambo na yebite nga na sali nzembo bien sûr mais moto atie ba image ba o batie ba image ezanga ite na ko salir mokonzi ya mboka te nzembo wana eza concerné na yete mais bango ba yeko mikotsa na kati bakamati batie na kati yango nde pesi mwa mokonzi. Facilité ozo wanga na pe entre tasoko ke na kije na bino ok na fief na bino kuna bozo seka na bino mais comment tu peux être vraiment donc motema ma beboy en plus oza muluba donc bo traiter nga de tribaliste était ba luba ba loba combien de fois que ba luba ba reçoit pouvoir na mboko côté biso ba Congo to pouvoir président de la République ali boso ya mboka na biso Kasavu mu Congo donc atika ba grand likonda na kesa l'état bangala bazwa Mobutu ba choili bazwa musée o mususu donc ceux qui choili empreinte au habité donc à Sukoyo donc Kanambe donc baloba kini siko un muluba azui pouvoir muluba on appelle kinwa mwana mboka siko yo oza muluba oza la contre donc Fachi Beto za la contre pourquoi donc bino ezali par obligation il faut boza na ye parce que pour masolo na ye simba pour masolo na ye simba
nalingi na yebisa bino poto après tokota na masolo parce que lelo c'est méchant donc lelo penza donc vraiment nganja kosakana te donc bino siko bato mususu bazokanisa be soki batiala mwana oyembi nzembo moyika okosala nzembo mususu na kozongela nano yo parce que sujet za yo donc bino siko yo bato bazobuleke oh bon Fachi a reçu donc 5 ans na yote et foiré siko nani yango aza perdant na makambo bino bakasi Fachi mutu aza perdant Fachi aza wana tia kokufa na bandeko na ye na mwasi na ye donc batu nyonso tout donc akozala mpiaka te donc vi na bango ebongi libela ebongi et puis pour rappel Fachi aza mutu teke soki akola ndenge ni mutanzala Fachi aza donc soto loba donc to se voyait la face aza mwana mvama mwana ministre mwana PDG mwana premier ministre est-ce que Fachi ebinjala Fachi ebinjala te alingi abongisa nazo rappeler bino boye baka mingi bato bazalaka na mbongo obena bana o bakola donc na ndenga mbongo ye baka bakabaka te na kotanga bakombo te boyebi donc mwana moka mutu mbongo pasali ba politique basala boyebi akabaka te na kotanga bakombo nete bozo comprendre bino moko bakabaka te mais Fachi aza wana donc à part qui présence za motema na malambo otalaka elongini ndenge za oyo sentir penza ke mutu moko ozo e problème te mutu malamu donc mutu malamu aye pensa donc aye boye azali donc mais Fachi nazo sabino Fachi te ka fongola frigo ke o donc moko ke alala mia te donc azali mwana envoi mati lelo donc azoke na masola ko ya pe bu football donc ok na batu bo dene nulle part kanamba beta 18 ans mutu moko ta longola ina pouvoir bo sala ba marche tout sala ba marche ba talon vida biso kanamba longwa te Fachi aye lelo bato bakomi oloba batiki liberté d'expression et comme libertinage donc sikoyo mutu aye na bula bien aye pe na bula bien penza boye na boye donc bolingi te eloko ni so bolingi to yebite eloko to revenir na tchala mwana yo donc yo tchala mwana kanisi donc au mona bato bambendo yo kanisi donc bambendo yo donc de bota déjà momia boye pe ayembi nazo la sabino bota la kaka bota l'extrait oyo donc okansi siko momia bo ayembi nzembo est-ce que nzembo ne na valeur donc bino mo bota la donc ba vidéo nazo la sabino siko ya yemo est-ce que tchala mwana penza zali exemplaire penza akoko yemba penza ke donc pesi do ba nzembo ali babe bino mo bota Tchala Mouana. S'il existe des personnes nées après la honte, eh bien Tchala Mouana en est une. Née à Kolwezi, Elisabeth Tchala Mouana passera pourtant son adolescence et sa jeunesse à Luluabourg aujourd'hui Kananga, où elle connaîtra son premier amour avec lequel elle se maria alors qu'elle n'avait que 14 ans. De cette union naîtra l'unique enfant qui fera passer Tchala Mouana à la maternité mais qui malheureusement mourra quelques jours plus tard. Le mariage n'était pas son truc, disons qu'au bout de 2 ans Mamou National qui vivait déjà une double vie avec un amant quitte clandestinement son foyer avec l'aide de ce dernier pour se lancer dans l'inconnu. À l'insu de sa famille, elle débarque à Kinshasa avec son premier patron, l'artiste musicien Galamoulou Megalas. Débute alors une vie d'errance qui la fera passer entre prostitution et animation dans des petits orchestres du quartier jusqu'à voir le bout du tunnel chez la chanteuse Abeti. De là elle volera de ses propres ailes jusqu'à ce jour. En dehors du talent de chanteuse de charme et danseuse hors norme, elle se découvre un autre talent, celui de séductrice incommensurable. Elle passera de main en main des dignitaires de Mobutu en passant par l'ancien président Laurent Kabila, aux hautes personnalités africaines notamment l'ancien Premier ministre ivoirien Henri Konan Bédié. Un beau parcours mais stérile, Mamou National n'a pas profité de sa carrière, elle mourra certainement dans la pauvreté malgré les hautes personnalités avec lesquelles elle est sortie, et malgré les multiples albums à succès. Tchala Mouana n'a jamais mené une action humanitaire. À Kinshasa elle se fera même expulser d'une villa qu'elle occupait illégalement à Gombe. À Kananga sa ville natale elle n'a même pas un champ de maïs. Mamou National s'est plus distinguée dans les exhibitions des danses pornographiques et d'une tentative de carrière politique ratée,
caractérisée par les ironies, les injures et les critiques non fondées. Une bassesse qui tire sa source du petit bagage intellectuel qu'elle détient étant donné qu'elle n'a presque pas fréquenté l'école. Championne en critique, Chala Mwana a tout simplement manqué une occasion de se taire. S'il fallait voter les stars congolaises qui n'ont rien fait pour leur famille, eh bien Chala Mwana l'emporterait sans doute haut la main. Sa famille vit dans une misère indescriptible et l'évite pour ne pas se faire livrer en offrande au sacrifice de leur sœur qui n'hésiterait pas à les livrer aux esprits pour le succès. Donc, Momia Boye Penza, est-ce que c'est exemplaire? Est-ce que Momia Boye, peut-être que ça les babé des gens qui ont la présent? Est-ce que Nzembo, so Penzo Lingai Penza, ton dimayo? Premier Nzembo na yo, Oyengo Yemba na Nzembo. Au lieu de ingratitude, aux sekabat, aux autres la vidéo non, na embeleki fatite, ce que na embeleki fatite, nango embele na chiluba, wana na embele na ngaete, donc auquel ali, beaucoup na réunion na bino, ya pepe de aux seka, donc aux chola fatite, de l'autre donc aux mona fatite yuma, ou bien biso ba yuma, aux autres la nzembo, moko bowe pour moni soki, ou comme na mpiaka, ou bien dengi nini, aux kota. Le londo yebi ke fatite sukoyo, azamo na mboka, aux sala musala malamu. Liboso siko so penza ngeto ndima premier nzembo ngo sala penza oye osayeli fati nzembo makambo olobi na chiluba ba traduza kinga ngo olobi yango na premier nzembo tongo ndima osayene ba nzembo ingratitude osayeli ba nzembo moko bozo bokela bato bambokela donc lelo oya siko sala nzembo moko zo kansa bato babosani soki bato musu babosani menga na ko bosana ka ngote c'est trop facile, c'est trop facile. Le London ndimi ke fachi azamwa na mboka fachi azo sala manini et puis ozo ndima ke ba pesa ki likonda koka kite bato yo bazo lukamboko na bango soki ba que nous soki pas producteur no wana mobile na wana ba nous zongo do sikondo ndimi ba pesa likonda tant bando tout no ingratitude wana ezaya na bando wanga na te le lot yo ndimi le lot ndimi ke ingratitude no sala ko pona fachi mais non donc bino donc mutulo do chala donc ozali double ndoki parce que ozamotema mabe donc pour l'ikola likonda donc aux sambu saga ande kono talaka ke yo sala plus de 30 ans de carrière musicale, plus de 30 ans de carrière musicale ngana o monde tongo longwe pas betio yake pas pongolov, vous avez dansé à pongolov na mona yo plus de 30 ans carrière musicale donc carrière musicale aux kamwa donc Mama Olive Lembe ayelio kamwa pona na 5 ceux qui 5 cartons ceux qui a poulet na ba loso na ba will ozo ganga ondie na no liate wetu mabana wani enza lesilie zabana ngai mama Olive wetu mabana wani zabi akubeneshe abuyi mama Olive wetu mama zambi wani bainana kutosuka tosa kialoso mama nangai mama malamu mama Olive nangai mama nangai zambi nangai bado ni mafuta mamo tusombe kabisa mama ina sawa mama ende babani baba mama Olive wetu kama ni kupa utu hapo ndio niseki mama babani baba mama Olive wetu merci mwana wani merci mwana wani merci mama na poto zale sili oh mama la sinanga zale sili papa Claude mama bella papa Claude bella papa Claude bado be tumsali ya kushika mama Olive nangai na bila kusuka ndio bona neba ndeko mama boli mahabo boto mama na biso meti mama yemi botala kuna botala mama Olive na biso botala mama bangu tala mafuta ebele to boli atukutonda mama Olive bidia mumbira takala mpioji babani baba merci mama wa Zambia akubeneshe Piodi ni makayabu Piodi ni makayabu babani baba so moto yibi ngai balo wajika mo yiba ngai bala sire ba yiba nga makayabu namona moto yiba ngai mama Olive
wetu, merci mama wali. Zambi akubeneshe. Zambi akubeneshe. Zambi akubeneshe. Mama Olive wali. Mukashimwempe. Kashimunene wako. Wakulega bwana mama wali. Mwabana wali. Munaniji kwa wajika mu. Yuwali kuje muna jachibuka. Wali. Bana betukoma. Ndomba. Bana betukoma kingai. Saki mo kweza Swiss 50 000. Nana so na ule repa yuwapi. Ezame nangaye. Na bigi. Ezame nangaye. Maodi nangaye. Mama ni mama. Mama ni mama. Bagadi babu babu sharo mbundu. Wai. Babu zai bahati susu. Zanisi. Então, de novo foi ele e daí disse Toma o livro ali. Disse para o Waze. Ya musimbelanga yawe, ya musimbelanga. Katre. Bobo kama niko kutoa kwa kila soni disekeza wapi wewe maulivu wanyi. Mama Olive nangayi samba benu abakisoni kolea misusu ebele. Apeso ebele. Merci mama. Nakulata na kuchanger. Na wasali abako bene ya mafuta. Merci. 10 super watts. 10 sacs ya loso. 10 sacs ya semo ya jaune. 10 cartons ya viande. Rifle. 10 cartons ya filet de poisson. 10 cartons ya poulet. 10 bidons d'huile. Bonne année, bandeko, bonne année, boya kutala. Bonne année. Merci maman. Bandeko, bonne année. Na kupete. Nakati peto jibaka. Zale sili. Passe sili. Mama Olive Dembe. Mama nangai. Samba peso ya mingi. Mama. Kabila zonga. Zuma tolata bilamba tolia. Kabila zonga. Pablo. Zele yazo ukumbo chamo pro. Ça c'est pour contrôler l'eau qu'on a l'autre liste. Kotale ya malamunde ya ngoi. Zambi wai. Kato moto somba bilobi. Zambi wai to bigi apa na shi siwa na shi nani. Laki ya kata ye. Kata na pepe na ba musamutoki. Mama Olive nangai. Mama ya mama Boboto. Mwana Nzambe, Mama Maria, Mama na Yesu. Après 30 ans de carrière musicale, donc vous avez vraiment la pauvreté qui va à soutenir. Papa Nabiso donc Tshisekedi pensa de heureuse mémoire tant azali pensa donc pauvreté donc Mobutu na bali konda donc azozong se bamboka zoko ya donc papa Etienne Tshisekedi alelisa Mobutu. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
alelisa Mobutu donc ozomona ngo jeté parce que bazala sunte bato ba pauvreté tu donc ozana na likonda te mutu aleki na likonda mais azopeso mbongo ozobude bazala sunte donc tala ba tchala mwana ba pese ka moi ba damage moko bozo fongola mbanga ozosa neti soki donc nano mona ba damage wana te yo mutu sala 30 ans carrière musicale mais on a bazo monela bino et on ba monela bino na ba Olive Lembe ba monela bino na ba Kanambe asi eza kokolia wapi kenda na zando okuta soso moko ba diviser par 4 baza koteka ya bitendi na bitendi likabo bakomi kokata ya ndamu soko jingo sompe deux morceaux uko bwa katana na matembele papa. Est de la capitale, un engouement terrible. Les commerçants se bousculent pour se procurer du poisson du gouvernement venu de la Namibie. Ici aussi, la baisse du prix des chinchards est effective. Une promesse réalisée aux grandes dames des détracteurs. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, est resté focus sur son objectif, c'est lui du juste prix sur le marché. Une baisse qui se fait sentir tant chez les commerçants que dans les ménages. Le peuple d'abord. La vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc conjuguée au présent. On a acte au gouvernement à Salé, à promettre du peuple. Peuple, bamoni angona miss. Bamoni angona miss. Basepeli. Azana posa, Fatia Oumela. Fati béton, akangi béton. Ponzalo biso to bandaki kolela. Atko to komi komona ona miso. Ezala kaka bongo, muta kosa ete, muta lengi sa ete. Biso ba mama toza. Leur seul souhait est de voir cette action du gouvernement se pérenniser pour le bienfait du peuple congolais. Car, dit-on, ventre affamé n'a point d'oreille. La maman toza pona Fati. La maman oh toza pona Fati béton. Ah oui mais là. Denge zabo. Ezala te oh to ya bona janvier mbise zate, oh mbise tili. Biloka gouvernement esili bakoto la biso. Ce prix de poisson chinchard devenu aujourd'hui juste va indubitablement avoir un impact positif sur le panier de la ménagère et les commerçants. Donc, et puis, Damazon a évité que bana poison. Que bana poison, tout na donc cardinal, ou à Soukana, Ndengni, Azoki Masolo, Yogansi Batouana, Bazebe, esprit net bisoté. Donc, il y a biso Sarani, coup de tête, gauche, chat et l'équipe. Mais Batouana, Bazebe, esprit mabé. Que bana Damazon, ou lié, Bagotier le poison. Bagotier la poison, na Badamazouana, Ozo, ou les Londigena, ou liate na vino mobimba. Et puis, Badamazona a eu le parce que Badamazon est tout lit. Parce que le gouvernement pensa que Bomanzala et Nabadamas n'a pas pu dire ou on a une mission sous Basaya Bango Siko Bachaka Prébélé et la lit donc et la lit. Bah commerçant tout bazo que nous sommes Basiko Bampio Dina Basaki à l'os et à l'État n'a pas pris au pensa donc il y a C. Donc vous mes alliés passent na wana motema donc au monde moi si le cola yo pensa donc moulouba en plus. Ozala contre ndegona muluba contre ndegona muluba sale lote mwana batu facha zo bunda bitike facha reska vinae fachi bango barre na kanambe na makambo nyoso to eleke fachi azo bunda yo kanse zali seki kolongola système kabili na kata mboka wana le loto zo donc parlement abiso sénat abiso gouvernement abiso kanse zali seki. Donc, tiens, tout ma beaucoup de boîte, ça nos critiques constructives, ça nos critiques constructives, ça nayo, et ça les logotés, mais aucun de Kolubozo, ça là, mon Dieu, moi qui a pour mon araque, vous a donc esprit faible. Bah, mon mia pamba, donc, les conda, bah, au salon, bah, comme nous solingi. Donc, ils allaient passer na maana, donc, on a eu Sabino, bah, lou, bah, binga, bah, et ça, il y a déjà, bah, solo. Bon, Kabino Mogo, Nzembo, à Salaki, Yambalo, à Sali, donc, à Gazi, à Sali. Est-ce que quand il fait ça, on a besoin de Nzembo? Yo kazi fachi beton denga zana besoin nzembo wana nzembo ali babe ya pamba wana ozoela biso so banzembo ndenge nini ozola bino mobo ka nzembo wana. Tout de kansa me kompa na mamalu oso zambe katubu lekele to Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Denise Nyankebe. Shabutubu muneza kutubwana kucha Nambu wageti mujile tumutwa himapo Nzabi wakafuka abantu wakafuka bikondo Mutu yoso babulopa wujini chikondo Bana banzanika bena mwaupaila Echi chikondo cha mwana wa muhula wasa Chikondo cha bana basanga lubangu
chikondo cha bana basana lubango ukanyonyo bonso bwakaja pinyo yakajaga tende baga yelela sumwere chiseke jichilombo katuwa sumulula fumwaji tunga wetu bonso kena kwa chisamba uchi kwa chitunga mwana wa chiseke ya mulumba mujinye kashanje kena kwa chisamba uchi kwa chitunga mwana wa mambu mata kasalu chiseke jichilombo kena kwa chisamba uchi kwa chitunga fumu wa bantu wa kubila nebu yenge kena kwa chisamba uchi kwa chitunga yo 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 katwe Gaston fumu chamba tatwendwa Pascal ni Rose mwana wa tatu chamba ni Mamumbuto Rosalie chez 4 les social Abbé Dachou le grand médecin Christina Sabrina Serena Chilombo tatwende wafani Chilombo yani kuma ya bakamba kuma misaka Anthony Chilombo ngetalipsua Chilombo yani kuma ya bakamba wena kalebe na ngufu kwa jitunga yani kuma ya bakamba kuma misaka vyanga muna kamele Paul Biselelo wa Kundeba super homme David Mangaya Christian Chimini wa Bachidongo Muluma wa Mpolondo Felisa Kwane Chisekedi Chilombo Mulume wa Chikanda Fumwa Chituma Wako bila Jamalu Matonde Wako Jiswanende Fachi Beton Ye umusoma Mukwasa Butumbi Fachi Beton Wetwa Felisa Kwane Wetwa Ukalema Wechituma Ni Batulende Ukalema Wechituma Ni Bena Mwebe Bilimo bolandi po lelo komi na bampiaka donc ozomona ke donc batutu oyo bandotela fachi beton donc ba contretemps bango ba komi komi zonga donc na temps bomoni ba sango ya 50 ndenge ba bwakisi fayulu ba sango ba moni to kota susu makambo wana te to boyi politicien moko abombana na sima na biso. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Quand la prise de position de la SENCO arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la SENCO est applaudie. Quand ça n'arrange pas les vents de vie, on crache sur la SENCO. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se retournent contre la SENCO. Plus jamais. Et je finirai mon propos en demandant pardon pour le spectacle de désolation que nous avons fait dans le cadre d'une certaine plateforme de confession religieuse. Doyo moko tali o meke tali o moni ke zo simba société donc o ya siko o ya ndenge simba donc ba nzembo ali babe ozo ya na ngwana yo kanse batu ba bosa batu ba bosa lo ba ke na ebité so ba esprit ni na mais biso to ko bosa na te na zanga moko te batu tout donc ba yebi yango donc c'est trop facile. Maman Olivier maman nangai ezamba peso ya mingi maman Kabila Zonga Zoma tola tabilamba tolia Kabila Zonga soki olingai pe aton ndima yo tango facha du pouvoir nzembo liboso ngo sala yango wana osena tu luba ndeko sali wana ndimi makambo nyonso ndeko zo ndima tongo ndima obandini na ba ingratitude mutasela ko eloko ndima ka bona ça va pas ye kanamba yiki ne eloko nini ya na mbongo ya na eloko nini na wita wapi kwa ya na eloko apesa fachi ata uto facha zo ki likonda kanamba zo ki ona nkopa sesa likonda na ite zali likonda mboka fachi na kanamba na timba fachi na kanamba na timba. Donc mais c'est n'importe quoi yo donc ozo ya na ba compte ta ba momo bodo do momi ali babe oza momi ali babe nzembo ali babe donc ko leka kutute donc n'importe quoi yembela ka kanambe donc yo zongela yembela ka kanambe na ba pepe de ndeko bano facha za na besoin nzembo no to zongela kanambe yembela ka bango omoni batu na bino Nehemi omoni Nehemi ba boyelie visa les États-Unis ya famille mobimba ye na mwasi na bana ba boyeli bango visa na États-Unis d'Amérique mutukuti na ve obimo kendewa obimo ken États-Unis ono sani ba boyeli bango donc visa donc États-Unis Nehemi donc coffre na kata kisasa donc yo vandika bo na lobango muluba oyo azali contre facha za double ndoki za insalamable ko za ta critiquer ndeko na za ndeko na yo donc ngala ga oza contre Kasavubu tenga la contre Kasavubu funa tsa poids. En plus, balouba bazwa pouvoir te baseka bino puis tozu
président ya solo président bien mwana mboka oyo penza changer te kokende ba matanga bato ozosola na ye ozosentir penza ke mutu malamu tala kaka donc tala ba photo na otiela bino na kasai kuna nde akotala bato baluba non ba master na yo donc tant bazo refouler bango bazo tinda bango na village bazo kuta tala ndenga yambi bango sans protocole ayambi bango bobo ndange ayambi bango donc eza kutu jeter ba master na ye bongo mutu aboye penza donc mutu aboye penza donc avant que tu comme présent yo zo problème na Félix Antoine ozonde de mutu moko bien penza mutu mo avec yo yebo ale ba peso ba lui konta moko bo ba tuni on njembo enkatité na yembe na nga fatite donc ozomona bato ba mbende ozomona bato ba yuma obe donc ozomona bato ba ngoto bobo beba ozo tala donc monika pose ali mwasi donc yangana na ko na ba marque moko bote parce que nango manqué na ndenge moko donc ocha do bino bongo sanga na fachi do fachi atika liberté moko bo bino na balera kala wana penza donc yo ko yembela kanambe penza njembo osali kanambe njembo mbwakela donc bino bozo sanga na fachi donc fachi aza na besoin njembo wana te zo njembo na wana kende ko yembela kaka bato a pepe ndenge bando yembela siko changer quand yo yembela fachi bon pourquoi yembela ba njembo wana bandete pourquoi yemba ki wana bandete tozo yemba siko siko na Sabino parce que bon mon akara boyo ces angadi alobela kaka makama nani alobela kata nini ke ya faulu te bon na zo apprendre bino les 30 hours faulu azali na discours na ye devant donc état de la nation siko ba deux chambres ne bobe za banani deux chambres na ye za Facebook na WhatsApp na Facebook donc faulu aza présent WhatsApp na Facebook donc les 30 ndenge bon na photo faulu azala kusala donc discours na ye il y a état de la nation na marque na ye sikoyo na deux chambres na ye zali Facebook na WhatsApp otolo baraté to peut communiquer donc vraiment boyeba ke donc fachi beton ndenga za ndengo wana mutu akufate bino tu bozwa bagwa banjoloko oyo ya covid mutu adaye te po biso tu tozala o mutu adaye mutu akodaye te bato ba fiti bandoki bakomona ti fachi penza ba metro banini nazolakisa bino botala oyo esalami na Sénégal bateore oyo tomona kaka batrain babanlier esalami pa ebanda donc kopo wana ebanda soki esalami après 7 ans bokoyoka na kati tala nanu Macky Sall asali tozomona batongi yango na bafrançais bomona mpenza ke batrame oyo tozwala mosu melon ke Paris basali yango na Sénégal est-ce que Sénégal eleki biso na lukonda est-ce que Sénégal et l'équipe biso na lukonda na la sabino botala ezu combien de temps Fachi asali ka 3 ans bino bolingi asali bino botala Macky Sall asali combien de mandats sali yango donc ezu soki ba 7 ans bino moko botala na Sénégal ndenge basali ba train au tout monde na France à TER donc vraiment esengo po boye ba ke ekoma pe na mboka na biso. Après 5 années de travaux, le Sénégal est prêt à inaugurer ses trains express régionaux dits TER, un projet lancé par le président Macky Sall pour moderniser les transports de la métropole et soulager le trafic routier surchargé. Le coup d'envoi sera donné lundi par le chef de l'État à l'occasion d'une cérémonie dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar. Le 27, donc à partir du 28, les trains vont rouler. Ils ne seront pas encore ouverts au grand public. Une montée en charge progressive. Et donc on va accueillir sur invitation un certain nombre de voyageurs et c'est un nombre déjà important puisque l'objectif est de transporter plusieurs dizaines de milliers de voyageurs chaque jour. Les nouveaux TER doivent relier en une vingtaine de minutes les 36 km qui séparent la capitale de Diamniadio. Une bonne nouvelle pour les Sénégalais puisqu'habituellement, il faut des heures aux automobilistes pour réaliser ce trajet. Les trains seront en service de 5h à 22h. Selon les promoteurs, ils pourront transporter 115 000 personnes par jour. C'est un projet qui est évidemment très complexe, qui a été réalisé dans des temps très courts. Je sais qu'à Dakar, il y a souvent eu la polémique sur le TER étant en retard, mais pas du tout. On est quasiment en train de battre des records du monde en termes de construction, en termes de réalisation de ce projet, puisqu'il a été lancé fin 2014 et qui va être mis en service en fin 2021, début 2022. Le projet est salué par certains comme un accomplissement du gouvernement de Macky Sall. Néanmoins, des milliers d'expropriés déplorent un investissement trop coûteux. Les trains ont mobilisé une vingtaine d'entreprises internationales. Le coût s'élève à plus d'1 milliard d'euros. C'est un projet révolutionnaire et je trouve que c'est un vrai patrimoine. En plus de cela, le train va servir vraiment les Sénégalais. Le train va permettre de fluidifier les circulations. La structure va employer 1000 personnes, dont 984 Sénégalais. Les tarifs des tickets vont de 500 à 2500 francs CFA.
Obino bomoni Sénégal Dakar bomoni ba train net ya banlieue train les autres monakawa ou witi soki Corbeil ou bien witi soki bomoni yango salami na Sénégal après combien 7 ans et salami est-ce que Sénégal et l'équipe sont à Lukonda ba biloko na tu na programme Fati Beton mais bino kaka donc boy na makambo salamaki donc salamate depuis Kasavu bolingi Fatia 600 donc dans 3 ans à 600 et ça rendez wana. Et puis, pour ça, le président Penza a volonté, président Mouta Malamu, aligné Penza que Mboka na biso ke ne liboso bino siko bozo boudé na zonge so bino siko batu bolo 5 ans weleka et simbate. Siko bana baza perdre. Ngana epsa bino ke ceux qui to raté na fachi donc Mboka oyo to kenango sous titel. Ngamo na to sala be miso to pesi Mboka na biso na ba français na ba allemand na ba anglais to sali cahier des charges to bi dans 5 ans bo ça la biso boto parce que eloko moko so ezalate. Et puis il fait simba na fachi, il fait simba na fachi za mwana mvwama kufa miante. Aya za esprit abongisa banini. Bala muso bamva bobosa ntango lito moboto albaki bokolia na bino. Bato akala o bazaki depuis mobutu. Webi lito ndenga lobaki ndeko mobutu albi bino bosaka na bokolia na bino. Azo seka bato donc bazanga mbongo. Bozu donc mwana mvwama moko ye azana mawana bandeko na ye ali bandeko ne bakoma bien bozu na ba contre-temps. Ochala mwana oko yimba banzembo moko bosoka ndenge nini donc momi morali babe oyembela bato banzembo ali babe okansi sikoyo eza ndenge nini botala sikoyo na wana sabino botala mère na biso Eve Bazayi bazo rattraper bareta oyo donc oyo Fayulu alekisaki donc botala donc et ce qui singa danger donc Eve Bazayi bazo lo bake donc yezo azaliki muluba donc ça va grand masolo po bo monaka ke po na ko pesa Fayulu penza kanda bino moboka Eve Bazayi bandanga zolo ba donc yezo penza vanda ya lo baki na chiluba. J'ai dit que le Chiluba, c'est la langue des anges. Et Jésus, avant de mourir, la dernière parole était en Chiluba. Et c'était Eli, Eli, Lamina Bissabata Biara. Oui, et en plus lui-même, Jésus s'appelait Ilunga, alias Jésus-Christ, Jésus. F Bazayi Timba koleka Fayulu boboni donc azo tala botala ka ndenga salaki mama solo donc na Écosse kuna na masolo ba masolo ya climat bomoni meko ndenga donc abwaka kingwa ka ndenga defendaki mboka donc soka la ndeka Fayulu est-ce ngo sala ba masolo ndenga wana ango sala te beta shita shima Timba koleka Fayulu azo kaza politique eza kwanga na makabu politique eza kwanga na makabu to koyo tikali batukutu badaya pona politique. Donc vraiment tout le monde qui bête pensa c'était le donc tout zongeli sous en guise de conclusion donc tchala mwana kende koyembe la kaka bato pepe de tikala kuna tous on a besoin de le sous-souter so lingo changer boule banda donc bato ba changer ki boule ntango bato ya na union sacrée et puis nzembo na liboso lingo yemba déjà nzembo oyo pokumisa fachi olo ba masolo o fachi zo sala donc nzembo eza suna tina te donc to bosani to sali nzembo no sala ka nzembo no mais zonga place bando sala ba nzembo. Donc il y a un les lots qui parce que méchant pour battre mususu balingi ba bossana bo bossana te azo bino donc na ki dibaté ayebo donc c'est trop facile donc au fini na banzembo ale après na nzembo moko bo ale bato ba bossana surtout jamais to koki ko bossana yango donc il y a un les lots vraiment il fallait to beta c'était na émission na biso to zonga sapenza donc chalamon na temps pour comprendre que donc to za ba amnésique donc to bossanité makambo salaki to ko limbisa kay jamais donc to komi presque nasuka émission na biso ndenge na baka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc avant to pesa ba remerciement na biso donc boyebi vraiment que mois de décembre oyo donc fin ya année oyo ya 2021 batu bakufi ebele to ebité vraiment ezali passe na ma na motem boyebi ka toza déjà na matanga ya def defao donc bokozwa vraiment ba programme nyoso tout na tango ya ba image za me biso vraiment na ndenga respect na biso na moyi to lingi to tcha ba image te zo défilé belé wana donc nazo senga na ba biso na ebike bon aza star hein azali star donc ba image tout nyoso tout ba to profiter nango mais tous quand même na un peu de tenue tous quand même na respect na muto akufi to tcha été na mbetu oh etikali quelques heures à kufa donc ezali bien te bato ba filmer ki bato ba filmer ezali problème te bato nde bazo diffuser ngo bato bazo publier ngo bango mutu baza na problème
donc ezali mawa soki ezalaki ndeko na bino ongo ndima basala boye toboyi te aza star mais quand même tozala na baretenu moko boye toyeba nanu donc totya bafoto nde mosusu ya bien oleki totyaka bafoto oyo tozomona bavideo ke vraiment aza na état moko ya bien te donc tokobanda vraiment na basérie ya matanga parce que vraiment boyebi ke ezali ebele tozali vraiment kobanda na Merlin parce que donc bana tout à Merlin na Seine-et-Marne babungisi prenza ye moko babenga ye donc vraiment mi Tama Kweno boyebi azalaki danseuse Yampir Bakuba donc abando tambola donc vraiment mututo amela ebie moi c'est mon gentil donc akufeli kuna na Lille belaki vraiment ebele donc Tama Kweno donc vraiment ba condoléances to bosani yote to kozala wana na matanga na Tama Kweno donc vraiment pour na ba ample information donc boko benga Alain Malassi le roi lion Alain Malassi bomoni numéro neto wana donc pour boye ba programme nyo surtout bo benga na numéro ezali wana ya Alain Malassi le roi lion a repesa bino vraiment ba plus d'informations donc concernant matanga ya Tama Kweno donc Tama Kweno donc mes condoléances na famille mobimba na bana nae donc vraiment to bo sanité ba souvenir kitoko po na yo donc vraiment tozo enchaîner toko bo sanate sikoyo boyebi pe na kati ya famille ya 5 minutes zali pe na ba matanga donc matanga oyo ya putu de yalo la oyo a kufelaki papa na ye o bozomona donc putu de yalo la kufelaki papa na ye enterrement et rozala le 4 janvier na Kisasa donc le 4 janvier enterrement donc vraiment yebaka putu de yalo la petite sœur propre toujours partager toujours peine na yo donc vous allez toujours na bendino Panza Sango ya Congo le King Willy Kunda donc vraiment vous allez partager peine na yo vous allez vraiment partager en courage oyebika Kenzambe yemoko à salaka biso yemoko pe azwa kalere ya lingaka kaka donc putu de yalo la vous allez derrière yo et puis toza susu kaka na série ka ba matanga tozali na mama na biso na Suède Thérèse Kamani oyo awuteki kufela pe mobali na ye mais na kasi na bakundi ete tozwi na programme te donc Thérèse Kamani mama na biso tozo partager pe peine na yo po bosa na biso te soki programme ezali otindeli biso po toyeba ko publier yango bato bayeba donc Thérèse Kamani une fois de plus vraiment ba condoléances na biso le plus attristé toyebi vraiment donc plus de 20 ans de vie commune donc papa bana kendeka boeza choc moko ya kusakanate donc vraiment toujours kaka na kati kaka ya ba matanga donc na epsibino ke batu bakufi ebele na suka mbula oyo tozo comprendre te pona nini donc tozali koloba sikoyo matanga ya petina nga ya Montikil na kombo ya Gikaninda oyo awitaki ko bungisa perdre petite sœur nae donc Gikaninda donc petite sœur nae bozali komona na Gikaninda to petite sœur nae atika kibiso donc matanga ezali na kini puis awape matanga ezali na 78 na les Yvelines adresse yango wana ya Gikaninda donc vraiment balingo conseiller tozo partager peine na yo Gikaninda courage donc petite sœur accueillie donc ezali mokano se ya Nzambe. Pour la dédicace, boyebika ke toko banda toujours nde to bandaka na Londres pour na repesa donc l'honorable Jean Moutala donc je ne sais comment te remercier parce que vous allez canabiso vous allez belé pour na 5 minutes pe na groupe ya WhatsApp ya les amis de César Ngadi donc Jean Moutala l'honorable merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na katia Londres pour na repesa donc cette fois-ci Mbote na commando Chaco merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na katia Londres totiki Londres tokei na kati ya Spain pour na repesa vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisusu na kati ya Londres pour na repesa Jano Matundu merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres José Kano ki Kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Mule tokei siko na kati ya Italie pour na repesa Franck Kausoko, Bikende Bizunga, France Kausoko, merci Nanyo Sotou, au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadito et Siko Awa Nakatia Paris,
pour nous Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi toujours on a à Paris. Vous allez couper ça Chai Mukenge Chai Mukenge Chai Wabalengela mon voisin Mobali à Mama Chala donc Chai Mukenge Chai. Merci Nanyo surtout au sale rapport à 5 minutes avec César Ngadi to couper ça paie administrateur Babi Kisinga, merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a 4 États-Unis d'Amérique pour nous repérer ça André Justin Bojoma, merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc il y a 4 Bundes pour nous repérer ça Mamadou Polondo, merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Toujours on a 4 Bundes, vous allez couper ça Ans Pedro, merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc il y a Suède pour nous repérer ça Igwe Chef Béton, merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a 4 Kisasa pour nous repérer ça Guilhem Massa, petit frère propre Guilhem Massa, merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Toko Sukisa na kati ya Brésil pour nous repérer ça pasta na biso munene o azali na kati ya Brésil na kombo ya Jansi Kalisa pasteur na biso munene na kati ya Brésil Jansi Kalisa. Merci Nanyo surtout au salaire rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Edino Image Panza Sango ya Congo. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis, bon, du Kamako, au salaire, au yuo, aux amants, c'est vrai, au Tangana, du ventre.